Odile Manzaka, Saratola, toujours et encore, Nakati ya mikili, na nenge ya mikili, tokutani nsusu, toso la poto. Toso la poto, information, actualité, eza makasi, nebsibino basali na nzambe. Toleli tolamuki, tomoni, ndeko na biso, Mike Kalambai, attaqué frère Dakumunda, oh, ici, Akufi, Oazamowei. Tes impressions d'abord, Saratola. Tozo on a liwa Dakumunda. Ouais. Liwa Dakumunda Kufi, pasteur, hein, pasteur Christian Kimbokusu. Ouais, ouais. Et au moni. Le bas moi ma casse pour moi micro za loin. Micro na ngaya musika te pembeni yondo asa micro. Yo! Mais oyebi ke so za na musiko ba kangeza odile parce que asa promotion na. Bo kanga na nyote. O asuke pe comme matin comme Mutamba. Costa Mutamba. Bo kangete ukanga. Yem tazo mona. Yo! Atiki na ye. Pe comme na poto. Istanbul en combien de régions? Et tellement il y a combien de pays comme la Nordanga. Nous interpréter les. Pour nga na mona ko tina bana classe. Ba commencer la challenge. Ah ouais. Oui. So ba classe o kutunga yo. Wana la mukie. Wana le côté. Suite na ngoya mabe. Siko makambo alobi na kati wana. Yango neza ba filmer. Donc siko yo nga na teli oh. Mais makambo tizo tambola malembe boye. Ezali kamni na ngomboka mbimbo mona. Mbula solo beti watu mamba tambuleza te. Omona so mutakomi député ki kotonga ko likola ka niveau. Azobosa na keso mbule beti nzela nini maye ko leka. Donc mboka mbimba na ebite et c'est la kama sans sévère ya makambo efo ezala. Bo yebisanga yo auti wapi? Toya la commune ba district. Toya wana na so asimbiki sezui. Toya loso, toyebi na teso comme na âge nini. Pardon. Est-ce Odile donc dès que ça problème boy, il y a batu bali loso ya bien. Tu as un problème, il y a batu batambola pe bien na Congo. OK. C'est que bo sunga biso monda mo éducation bana to tika na ba osungela biso lobby. Lobby bana na ba sunga biso na mo éducation on ndambu ba otanga. Siko kufili susu. T'es baby. Et comme ma belle. Siko yo! Mutambazo monete. Batu o bazo baby ça peut éducation par mois nana, il y a des pasteurs Saratola. Oui, ba pasteur ba contribuer pe. Kasi lelo yango na ba kite. Tant bazo accuser, bazo lo ba peine de mort ba kuluna. Mais ba obosa na bato ba sali ke to koma na ba kuluna ba pasteur. Ah ouais. C'est ça. Ba pasteur, ba prophétie bidon. Ndezo sali ke ba kuluna ba botama. Ba kuluna na ba za humain lelo so ba teli bango ba peine de mort ba boma bato. Vous comprenez bien? Pourquoi? Parce que pasteur mora yari na famille mora ibisi bango moi non dazo freiner vie na bino. Allez, bana ba komi na balabala. Vous comprenez? Donc ngana loba liwa Dakumuda elo elekele ngana nu Dakumuda kufite. Fabrikas annonce ide aliwa na. Eh, tobo sana makambo wana. Nga place wana pe na olura na yeba. Fabrikas asoka information wana wapi? Et puis a posté on a page directement. Et après Dakumuda pa kufi. Nabi Sarah pe posa mta confiance. Ngana yoki nani basali ayembi nzembo mo aboki yo pe na kati. Nana aboki. Ata puna libanga oko bo makambo ngo banda polémique wana. Non, abani polémique ta zongi si makambo na normal parce que s'il te plaît. Ngana yoki. Nzembo moko asali aboki Sarah. Fabrikas. Oko ata puna libanga wana boka. Libanga ngo eza wapi? Na nzembuti. Oko boma polémique. Yo za libanga wana. Oki bembe boza bata confiance. Yo za libanga wana. Boma biloko wana. Boma biloko wana. Oso comprendre. Yo ko ke Odile azalaki. Kwa biloko wana ya bandika fozi ya senga na zana ngate. Mais est-ce que tout est bien? To baby si. To bien. Yo to sali ni. To baby si. Ouais, comme le toucher mais ouais. Mais touche pas mais ouais. Malobi Maluka non s'il te plaît Odile. Mais ce que toko saraba. Eh ba senga na zana ngate. Mais toko alors. Na sens que na analyser na sens nini ke. Bilo mususu ezara netinga. Oyeba ke nga pe na mutali boso na publier des fois akufi. OK. Mais des fois akufa te. Après quelques jours des fois akufi. Jusqu'au qui soit na yozwa ki yango pe Fabrikas azui. Ah OK, photo mais biso. C'est la coïncidence. Mais non, mais non. Yozongi sika c'est Fabrikas. Na zongi sango po nini yo botali compréhension na ngati na suka to la kati. Na ngana loba nini. Bilo mususu ezalaka nungu etamboli mais mutu no akufite. Ezalaka ya annoncera déjà mutu akufa. Est-ce que landi mwana ya Dakumuda ngana ke musika te neti nga mutali boso ngana pibia des fois akufi nga na des fois akufa te.
bato bandi okomasa koza information wana wapose information entre-temps nde ezalaka bato baobengabengana bato esako oyebi te des fois aza akufa na Gabon des fois akufi makufaka te et après quelque temps des fois akufi ozomona peut-être Fabregas pas azwaki information mais formation ezaki mal donné nalandi mwana Dakumuda alobi ke ayoki makambo Fabregas akomaki et tout après nde te ngai tala est-ce que oyebi combien de personnes sérieux aza sous sérieux donc si on ndenge aza boye kasi nemboka bébé babongo te yo so baby donc to compter odile parmi bato ta baby sio ngai pina fana sa baby so po zonga na nzela akanga na Costa ka yo baby déjà yango o baby odile sa Costa ka ngai po odile azonga mutu odile ozo empêcher surtout sur la pena makambo yo li odile na kindoki basaka boloba donc engelakisa ke namoni mwana ya Dakumuda alobaki ono Dakumuda amoni yango message wana oui yango ndesala eke nga na oloba bon nayebi te so epe eza bongo mais déjà neza bwezana bato balakela biso baliwa balingai kuna kota 2025 toyebi sia bato balakela bato deya baliwa mais tokufaka bazali bato balakela bato balwa nga sila mona bazwi mwana mutu na TikTok bakomi adie batie na bakroa na bakroa bana ba TikTok sikoyo oyebisanga ke nga sara batienga kroa na TikTok adie aye nazwi tension akufi non ça la honte mais bato moso bakoka choc on a te soki yo ça la honte il y a certaines personnes qui arrivent pas dans le baka que liwa ya frère na biso ya pasteur Dakumuda c'est frère sali biso pasi parce que en tout cas message moko très important papa Constant Musamba papa Constant motika pardon la bana commissaire en tout cas dossier eza pena makasi papa Constant Mutamba kanga mwana oyo parce que bato to ana bango afaki to sa be miso to lo ba important mais to ko lo ba soute to lo ba soute bakomi na ba yo si on a l'Assemblée nationale yo ekoti donc voilà ben vas-y continuer Sarah donc moi bato muso bakoka te message muso sa moni à cause de choc mais mieux tension ça crise à kufi donc voilà donc c'est à Fabregas peut-être nda ya oye bato à expliquer famille Dakumuda azora peut-être information donc c'est un peu ça en tout cas que son âme repose en paix matanga Dakumuda na ebite soki deya basali programme mais tokolinga toza OK po toneti nga na parmi bato babina linda ozala Odile Manzaka CPI ouais il a la thé otala message oyo pasteur na biso frère Mike apesi liboso ya cher pona ko condamner ba accusation oyo selon ye Dakumuda sala dès son vivant ezaki fausse qu'est-ce que tu en penses? T'es côté on a to condamné qui on émission mon ami et après na yo loba Joseph alobi le pardon est plus grand que la vengeance la compassion plus puissante que la colère qui est-il qui suis-je pour juger mutu donc bango baza to ba marque ba cher donc ba cher ezali un char de combat pesant donc bango wana ba air ba elo na bango wana air comme un char de combat air comme cher siko foye ba omoni yo zela tozonga sur donc air mo comme cher air mo comme un char de combat le char de combat c'est que linge beta baobi ouais comme air monsieur comme ya baobi ndeti o wana e comme char de combat bon sikoyo ngana etant que moi na nzambe pe oyo asambela na chambre na ba sous-vêtements na ye na ndenge to sa na sambelaka na osengeleka nini nga sambela na chambre na ba sous-vêtements na ngai bato to se comprendre na bango o ba lo bateka au nom de Jésus museleketa bimi bato muso ba lo ba au nom de Jésus museleketa bimi mais lion demo munene a obimate ka museleketa na bampuku ba pese oh demo lo bibo bimisanga wa na kota na bangu na bangulu o meke demo e muka zo pona nyama munene mais bango ba cha muselekete o to na justice ande mwana siko biloko na nyaso soto telengo ngaku na mona ke na mona memi balo demo lo bibo bimisanga bo changa na bangulu demo e muka pona nyama munene bino zaka mpuku na pese ko dimne demo mpe bon pona nini au nom de Jésus museleketa bimbo au nom de Jésus léopard na lion munene abimate so boki mo bino so église idéal wucho mais Odile mais atangulu wala ka ba bwa na bangulu abimate yango nazo banda lamba ezo bebimaka te donc po mona ke
Bon, nom de Jésus, c'est Beleti. Pour nous, bon, on va se la au nom de Jésus, quoi, ça. Au nom de Jésus, quoi, ça va. On va pour la nini. Et puis, Moutango, zo, quoi, ya. Bino, au thème, na simane, bo, sani. Tiens. Va protéger. Boutika, quoi, ya, bête, di coche, na se. Ce qui n'a pas su, bon, y'a ça, quoi, on dit, ma. Dans le sens que manque on a été manque on a ébi que attends kosi ko ko ya boy boy ya mbanga so botike na ko apeki di kosi na se biloko wana siko on en a marre de ça mais biso to ka soko marteler si biloko wana te ozo comprendre biso le to na promo sambele bango nzamba o juger bango ana ba pasteur makamba ite na lo général pour général tara te mai kamba ite tenga bena na beto minga mai katos to généraliser voilà to généraliser galinga Sarah zalana pour na français pour Sarah beta pe ba français Sarah le ba français donc vas-y CPI donc là je parlais pas seulement à Mai Kalambai mais on généralisé mais ngana rolobake toza wana ni poto juger bango donc yo côté na no mai quoi te na côté ndeni nga sele 40 émission sans merci te à côté ndeni oh ba on bazon ba na internet nga bona tanga bible makasi liko na ah bon pona ma ya ben c'est prise na martyr mais akoko ba verset na ba verset ndo moninga so batinga guerre mona pasteur mo a rodai instantané bona zwa pena na kota pena ba verset likola mambona martyr ne et après ngana lobaka na sengeli pardon yemo pas en makasa lobaleka obligé à pardon mais oui obligé parce que alobeli bembe papa donc na minute bembe lobate même kile bando lobaka pe et sila te donc sila yende fois les cas s'excuser pour longole loko wana donc tant que s'excuser te on sait bien pour ça s'excuser hier aux asuna dedans na carte mambona te comment est-ce que problème à bateau yo bando tant so ba chrétien to ko finir na TV voilà donc le pardon est plus grand que la vengeance donc on a Joseph Mtalobango le pardon est plus grand que la vengeance donc en tout cas ngai na koloba boye to la bandenge to monela makambuti bateau pe ba pesa ki faute côté mususu ezaki omoni acharnement tout le temps na mutu pas comme fatigué preuve en nzamba panzara église donc tant que tu nzamba panzara église na englobé mambo belé mais na boy ko décortiquer c'est que ça ka musuni moni musuni on epengwaka yango na petele donc cela veut dire faut que tu aies na mabondeli parce qu'on a besoin de lui aussi mabondeli lisusu mama oui so biso bango ba bondela pona biso to ko mabondela so pona bango mais nani oyo ba esake akota bat na boatu comme nani Noé prie aussi pour les gens non bazali pe basel na nzambe musala nzambe na musala nzambe sati biso pe bato sambela to na intérêt acha bango na maboko ya nzambe po bango bako isa mbale bele ko leka biso est-ce que to kende bien mutu mo ko ya pe boye ayeka po ko isa ekaka a réussir le mo ndo luka ozomona tenga zanga la diagonesse tenga za kuto ni amende ngaza condor mutabiente kaza makambo na te nga diagonese kutu nazana nga makambo wana te en tout cas voilà donc tocheka na mabondeli nga na oloba omoni lelo mutako posa pe pembe na mutuka pa beti libaku donc to un intérêt pe kaka ya ko sambela pona ye ba bato biso to linga lo pe so azate to lela kaka to yoka pasi biso non sepende to za boneti biso to za photo se considérer ka to kufa po mna mdana marka liwa na ye oui mais faut ya baliwa mso ko za mais oui comme na niveau na déjà mto so za problème sérieux asa mort vivante ouais oh bongo yo kasi liwa fu mtaka ka mno na miso lo bate tie ba marka baliwa ze belé donc faut ya babilo ko na nyaso donc ngana loba me condoléances na famille vient na biso da kumuda wana kutu mabele donc vient na biso bina mabele donc ba condoléances na famille na ye pasteur Makamba to boka epete ka pasa libongo mais allez kaka asenga nde pardon alongola char de combat azon ça se cher asenga excuse pour biso veto dozelango excuse te pardon hein pardon excuse la famille monter ba famille monter ba pata ba cousin pété ah t'es fou moi que ça là au Sarah lobi mais Sarah to la kaito c'est impressionnant yo za na cher ou bien za na char de combat yo za na cher te mais pasteur Mike azali na cher te azali na char de combat parce que même à langue wana pasteur Mike alobai tout likambo na à langue wana afingi ba langue na kutoza yanga na loba ngo loba ngo
Shika. Shika. Kenderebe, materebe, konderebe, kinderebe. Kondororo, moshike mere, moshike mere. Konde moshike mere. Congo na chaste. Voilà le mignon dit. Congo na chaste. Mon chique belle, chique Congo eza na chance te. Mais ça va franchement. Congo na chance te. Non franchement. Au moins si muta série azala te. Ngaka c'est bino. Otali bendo di lenda lati bien beau. Mais tableau ka sali. Donc muta série. Non solo nzambe. Oyo bien ba ba série. Eh, on a mobimba vraiment ti likolo. Ata tout droit. Ah yo kangote. Eh, on a mobimba. Est-ce que tu es bien? Ah non, mais tu as n'a eke. Na eso ke mobimba na soli tina famille. Ah? Donc, ndenge za bon mobimba keti la lola. Kai pasteur Mike pende abete bon akene mobimba. Oya yende na yoka Te ete. oya Na beti yende. wanga. Ngana ye biso oya ye. Zaki accompagné na colère. Ana Oyo méchanceté. ne zala wakande mati makasi. Tu fino da kumuda via akene na ona langue. Takene na ona Ah, langue. fingi mena ki alang. E bo sekebe. Nezo tala te. Tala. Diki. Papa Mike asenga ndeka pardon. Azali na kanda. Kanda. Kanda sunga te. Ebike kanda ezaka Satan ye moko le diable. Kanda ninga zana ko tindi ko likola kanda boma e. Obomi après ozongi jika yake. Oso sali mutu mabe. Donc nde pasteur Mike azawana ana ba regret. Te dadi te ba menka papa Mike to pasteur Mike. Kisko benge. Tenga bengi na ngai dadi po sanga zo likola biso ba problème. Oza 2025 molika makama 2024 okota na. Mais to koti nango so bengi dadi. Te zela to koti nango. Yo ebite to koti nango 2025. Dadi yango ezaka nini? Na dadi na pasteur. Tenga na ebi pasteur dadi nde nazo yeba te. Papa. Moi respect quoi. Pasteur. Papa Mike. Ye mwana kaka. Bon frère. Frère Mike. Bon frère. Te bo bengi frère te. Frère eza bato bavanda na babamba biso nano toza simple. Toza ba frère. Mais bato batelemaka liboso. Mais or nalinga nzembo ne ya lamentation makasi okweza yemba na martyr. Donc aza musala nzambe makasi ya mais ezaka ke badoda ne ozanga te donc il faut badoda ne longo mukemi. Aza banzembo ne ya bien. Zabe. Ta bakanga so. Kangae. Pardon. Je suis mon na po. Bakanga. O mama na sara to. Te bakanga. To comme na suka conclusion leçon à tenir leçon à retenir. Pasteur Mike aza mutu akoki kokwesama. Omoni nzoto wana ekwesama na pite yango wana peka ekwesama na pite. Oui. Balebele. Pasteur Mike. Bongo Vaseline. Eza normal aza humain aza ange te papa ala mutu donc nzoto wana ndenge odila lobi akweisamaki na makambo ya pite eza nzoto omoni kanda eza kanda wana ntango emati ye abosani kaka na chair atransforme yango char de combat alargue ozo comprendre ntango alargue siko barevenir akolargue akomosepelani na mambo asepela na ye le voici ça pardon. Donc vas-y. Donc pasteur Mike le beta odile toko bomete. Voilà. C'est vrai. Ça rayo pour zongi boy. Mais la logique parce que après c'était tout que normal. Yo ka to sengi pardon. Yango na to luka senga to luka senga na kitite. Yo ebike nga sele be mission là ba dirait trop. Mais na suka nango oh, c'est important, peu importe l'analyse, dans ce que ça il a effacé la pardon. Voilà. Le pasteur Mike n'attend normal. Des fois c'est soit c'est acharnement continue. Acharnement continue. En tout cas. Acharnement. Et ma tate. On se comprend. Il faut c'est la pardon parce que là va saluer non. Le quoi mon salut le gamba va ça la. Merci pour ton assistance Thierry Wante. Thierry Wante en direct. Merci pour ton assistance. Na Grand Paris. Tozawana. Comme c'est là bambote pas ya Franck Poutou. Ouais, donc bambote mingi kuna pe pas ya Franck Poutou sarato là. Ya Franck Poutou. Ouais, to kene peut to dame parce que kuna peut restaurer ça. Poutou mutu nanga te vie nanga. Boka na lo bagete ndé. Oh, ya Franck Poutou bambote na ya bwana. Na besoin. To sala wana. Yaza so moni ya musikle, ya musikle. Bien na biso moro. Ya musikle. To pe so mbote. Mbote pas bonne année. Voilà. Donc to continuer. Ngana lo bakaka na pasteur Mike. Nathan normal, il faut s'excuser. Okay. À pardon. Ouais. À s'excuser dans la communauté, pardon
en particulier na famille Dakumuda. Surtout, Famille on surtout, ezolela ya eko foncer bango Foncer, ezalaka foncer te. bango, ouais. Dakumuda sala be mission wana ebelé 4 ans passés. Ouais. Donc s'il faut qu'on régler Dakumuda to ko kangisa to ko répondre il fallait salango. Mais le gars ignorer rango fallait ignorer rango po mutasa daena ya kufi pas kufi pasteur le rôle là Na titre moko na quoi. titre moko il fallait rendre écoute ba hommage moko ya malamu. Moi je pense même les pasteurs bango pe faut ba se bazana droit ko loba parce que moto to sala net nga na sala ba pasteur wana nyonso be mission so na moni wana matanga Dakumuda te na sala bino be mission. Donc faut bozala. Merci beaucoup. Oh baby makaso. Teza obeba teza constant mutamba tala cannabis. Tala cannabis to zobeba ka boye. Merci beaucoup to Silisi. Omoni wana mususu oloba ote mpona respect ya bana na baparents. Moi to continuer. Na tso ankangama te tokoya siko koloba wana pe. Botika na pesa Thierry Wante mbote nous saluons la présence remarquée de Thierry Wante. Donc to comme la soka ya émission na biso. Merci beaucoup à toi. Vraie émission ezanga na mabanga. To sali ba charneme belé na papa Mike mais Ngape na lingana nani na obo ba tutele. Il mo pena phase de conscience asenga message pe important pasteur Mike soit conscience bato borana pasteur Mike entourage na ye. Botalisa et puis pona obomeloko bien akende ka na famille Dakumuda. Akende voilà. Lemba akota te. Risque ya sala oni. Ate go piéger bongo te. Piègement te izalaka te akende na lemba. Bon anya tonga la télévision. Lemba. Magamni zolo. On le gele pro. Wana alo bagala TV kaka. Mais matanga wana to dans la présence fait ba pasteur Fobozala. Mais à part na nous présence à pasteur, moi je vais dire comme pasteur fait Fozala na matanga. Na pekisa ki. Na bengi sende na matanga. Na pekisa ki yo. Na yo ke dile. To ke na bengi seka na matanga. Azola keda ka bato. C'est là moi mais est-ce que bito seli pasteur Mike combien de missionnaires tinga? Non la keli mututé. Mais femme Tamar il y a un esprit saint tambola na ye. Te tika biloko ba diki diki. Tika na to tika na momo si wana. To tika na. Tika na momo si wana. Te. Ani esprit saint so ba gérer bon gérer na bon yi. Oh. Azelo te tika. Ah mais ezaka ke. Nyonso to za wente papa. Wente pardon. Tolobi ka ke toyelaki ete toyeli kaka pasteur Mike Kalambai. À l'époque, on avait frère Maki Kabambar. Mais les gens ont changé. Bana ben ça ouais na Martine comme on côté. Il comme c'est pasteur. À ça les gens moi bien. Comme ça on doit ouais na Martine. Ya munene bon. Wende biso tout ba wende. Te bino boza ba wembe boza ba sali ya nzambe te. Boza msa nzambe laksi. Et la kisi il faut pesa vino. Na muto azoteya bato na bato bazoyoka biso zosamsa mote boso tozate oteya banzete bokokomisa nzambe te mabanga esalaka na filme awa esalaka te esalaka ne na filme na bomoto wana aka filme ezalaka te kele na ngomba kete ya mabanga ezala te kete ya mabanga bapasser mpe liloba baloba bakenda babengisa bato merci au moins tu as la réponse merci beaucoup Malile leki